Kelisa alingaka te ko peigner suki, alingaka te ko sokola suki. Na yebi to soki za keni. Et ça même pas passé, mais bota anda to banda déjà. Kata mwa gâteau parce que bana balinga gâteau mingi baliango mingi na custard donc on a tia mafuta sika bomona pa ke chips bien vraiment ya sika on bomona ke za pété mais Kelisa alingaka te za la pété za la makasi. Alicia, how are you? Are you okay? Yes. Say hello to my video. Sophia, Alicia, say hello. Hello. Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. N'appelez bien par la grâce de Dieu. Là, dans l'amour qui vient, mais dans la qui est vraiment fatigué. Parce que dans l'amour si bas, dans la bonne si bas, dans la sokoli sous qui a et à quelle classe, là, on a que next day dans ça là. Ce qui est lycée, après ça, là, on a fait le moninga, le binasel moninga. Pour ça, un jour, moi, que ça par exemple, ça dans ma cassie. Voilà l'amour qui est très bien par la grâce de Dieu. Nous avons battu les bis, tout ça, nous avons merci comme on a qu'elle ici à Zawa la bino. Il faut tout formuler ce que tu as tout ça, les paiements ce que c'est, mais c'est le gasika. Et ça, la cas bien. Le coup, ça, l'opération, dans l'unité qui est dans ça, là. Dans ça, les sucres, moi, il y a boé. Dans ça, la sucre à mèche, parce que mèche à couvrir, on a tapé pendant 2 mois. On a checké où il naissait. Et on a ça là-bas, mèche après. Dans ma casse, on a ça, les barons. Pour ça, là-bas, on sucre à boé. Ça, la cas 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, au moins, les bébés. Donc voilà. Et wana na sokola ki bilamba comme la sokola damba ki ya kilisete tellement que ça ki belé aime ça ki ko kausango na laundry parce que quand on a bien que ndako chauffage na biso salate donc ça le comment que bébé faut ba ko bongisa so sokola bilamba so humela pona e kauka. Je suis vraiment fatigué. Là, je suis lali. Je suis bima, mais je suis un conseil pour bima lelo parce que quoi que bela, bima lobby, pema lelo, mais non pema comment dans un bloc ça là, mais ça li bien dans l'andako. Dans fond li qui ça suki la sokolié après tu on roule mbelo comment on a lambi et na madio quand ça va valise na malembe non c'est un ça repasser bloc à Kelisia. Donc voilà. Tout ça la journée on a bien ensemble tant des journées aux autres que le temps qui a kozonga il faut que dans ça la qui a suki na lelo et que c'est dans ça la lobby jeudi. Et good news c'est que passeport à Kiara passeport à Kiara n'est tout le monde a bien pour mon lili pour mon bah anyway passeport à Kiara comme dans le but qui est bah les belles dames c'est comme ça oui et il va changer de passeport avec un passeport rouge donc quand on a le passeport rouge bon c'est pas comme le passeport bleu comme ça. Donc, comme ça, comme vous avez tout ça qui a jeudi passé, tu connais qui n'a pas bobo pendant ça, là, express, tu foutis 125 livres. Et ne va les bêtes de ça comment tu m'as kelele. Mais là, c'est pas seulement parce que passeport n'est ayé, 4 jours ayé. Et n'ing les a beau expirer, tu la 2029. Donc, 5 ans encore. Quand on a moni qui va expirer, qui ne compte pas passeport, on a mis son nyon sur Nathalie Kelly, c'est 5 ans. Nathalie paye un soumet déjà ticket Turquie. Nathalie tel la moni qui est ok, M. Souta 50 ans ou 8. Après, on a soumet ticket Turquie, Nathalie déjà passeport, on a ceux qui expiré. Kangabi, non, mon coup, mon même pas, c'est mon père, on s'en ticket, et c'est important avec son ticket. Avec son ticket, si vous voyagez, t'as là vraiment. Date expiration à passeport c'est vraiment important ce qu'on a tient on a tout pour la tient tout somba ka ticket ne ba dante que expirer tout expirer bah et nous va les bêter na check ici à na kit oyo parce que kit on a bloqué on a makolo comme ça moi que des athées so na tient kit musu ces habits so bitumba ah pour na fondeur et cause la ko ngoko ko fongolete mais na kit o comme ça na zo bloqué et ça facile pour la fongola et sous qui na pe na kanga ki kana kit yo pour les facile moi qui m'exate donc ça bloqué si comme mon corps donc voilà on font les souki comme dans le lobby après donc il faut chocolat souki et na sokoli et puis mbala mon corps yeah maman qui dit ça dans lingane ko ça souki te bo so ko to chocolat est-ce qu'on peigner souki hey mon dieu qui ça les laka non dans la pas sans ça ba le ba d'abord ba que tika mono souki salite tika seulement
Kelisa alingaka te kopenye suki, alingaka te kosokola suki. Na yebi soki ezalaki nini? Kokanga kutu moto bundaka me kosokola na kopenye. Iwana penza asanzaka. Lokaka abimisa mutema asimba yango na maboko. Na sisa Kelisa suki tokutana bino à tout à l'heure. Bravo. Bravo Kelisia, bravo. Voilà les belles dames, on a ici Kelisia suki. Donc qu'est-ce qu'on sokola en haut? Ils ont un peu salité milité parce que ça fait des semaines comme ça. Alors tiens qu'un shampoing moi vite parce que comme dans le bien l'ingaraté que sokola suki, ils ont vraiment ma tête après la sokola en haut. Donc toi que sokolé moto. Toi sokolé suki et non bien seulement banouani. Pour avant de la lelo après l'obine dans ça là et le qu'on a formulé pour nous quelqu'un tout et puis matin lelo dans la zone a formulé le truc qu'à pour 2 jours avant qu'il n'a kangé les sous mais le quoi a tous apprécié n'a formulé lelo et l'obine n'a pas n'a kangé à tout à l'heure bon chétif donc awa mais yo sokola Kelisia hey les autres bandits sont à checker à peine mais faut na chamo d'abord mai il faut les misango bosh every single day bosh every single day et ça même pas passé mais bon t'as un gâteau bandit déjà. What's wrong, Mama? Hello. On a perdu la montée, mais il faut dire, allez, la case à zéro. Allez, c'est fini. Le shampoing a été. So on sait le shampoing dans la semaine, on sait la biso et on est dans ça là. Ils ont avocat, contour avocat shampoo et on est dans ça là qu'est-ce qu'ils ont mis sous thé parce que shampoing n'a ici donc finalement son bébé n'a limité. Non ça les cas oh non. Oh ils ont mis colo. Après on peut dire une année hein, sur pour celle là déjà aussi bon. Suka na kwa kuchaiza conditioner oyo ya avocat pe ya contour avocado conditioner yango pe na ocha yango pe na sala pona nga pona kiawa yango na sala pona basuka na biso yes mama yeah c'est fait kopenye te kosokola te wana vanda zwe na certificat kopenye te kosokola te. Ok ma belle, après kosokola Kelisia suki wana tozongi na salon po totia contour living conditioner na mutu donc tokotika ka suki na ye eza ya kokauka te donc il faut quand même moisturize donc wana na tie living conditioner ya otika oza so sokola ngo te donc on tie conditioner otika ona mutu bomona kanda linga teke na simbe suki ye vraiment kota suki ya sala même pas bager après on a koya kotia ezali contour spray ya bana pona ezaki edara pour que ekata suki te donc na koya kopakola ngo si na mutu tala zotala nga mama zosala nga nini zotyanga nini donc yalinga même pas basimba mutu na ye mais yalinga kosimba mitu ya bato kosimba basuki ya bato kotala vraiment nde ye alingaka donc voilà
après kotia yango mpe na masango très bien na suki na ye mpo ekota ti na se ya suki bomoni vraimen nde suki na ye ekoli. Après wana nakoya kotia après wana napakoli ye rosemary ebele na motu huile wana ezalaka très bien mpona ekata suki te ekolisa suki bien voilà. Et après na masse pe très bien na motu donc otika te kopakola mwana huile te mpo so opakoli huile te omonake suki na ye kozala ya kokauka makasi. Okoya sikoyo kopenye suki ya kilisia bomoni mpe ake kelisi alinga me mpa kopenye me suki wana bomonaka eza pete me kelisi alingaka te ezala pete ezala makasi ye akolinga te donc wana tokomi sikoyo bitumba topenye suki na ye mpo tosali mwa quelque noini ata mwa 2-3 noini comme ça mpona suki na ye etikala bongo mpona lobi apres toya kokanga yango. Enfin, balebe dans la c'est kelisi ya suki na ye na sukoli yango et nakangi ye 3 noini comme ça comme na lobi pour aider nga lobi dans ça la suki na ezala facile comme monika alingaka te kosokola mutu na ye alingaka te bapenye surtout peine alingaka yango même pas mais nasalaka na makasi yango nazo technique ya kokangi na eloko mpona eloko ya kokende te question ezaki na bandi se na kiti ezala landa ye mokongo pasi ba anyway nasisi ye suki na ye comme ça. Là, on a le comment que Rolamba parce que c'est une heure de temps que baya et après non bon ça peut dire qu'on fait pas ça va quitter nanga parce que dans ça c'est ba suki ba quitter et quand même ba suki de faire pas ensemble et encore donc voilà c'est un peu qui ça la mbeto pour accompagner na pongi le quoi mai limbisa qui on a la botte 16h 17h même sur ma kele les attention il y a besoin de ma kele le monde dans la mukava. Voilà, quel est ce bye bye for now. Bye for now. Bye for now. I like your hair, Mama. It's like Gracie Connor. I like it. I like it. Sous mon bizarre soft, mais azul de la caca. Tout à l'heure, on va les bêtes. Après kosala suki azaki vraiment fatigué alingaki alala manabi ena medicine miliki nemte kelisi alinga kosimba biberon te donc yasimbaka ya mai mais ya miliki alinga vraiment ke yo simbi atiaka ya misapi donc amelaki vraiment bien asilisaki e namonaki ke atonzi angaki esiko kolala nabiki avaki alala na profite na kata mpe mamanzaka bobika bamanzaka ya moto kipa yango te mais ekolaka noki ya bana donc nabiki nalekisa ere na kata yango mpo bana yango bazalaka vraiment manzaka makasi so batia ata manzaka bango mona elongi batikala na pota donc nazala vraiment siki nalandela bamanzaka na bango ekola mingi te nakataka toujours ya makolo na ya maboko donc namonaki ke ya maboko ekolaki yango nakataki. Ok ma belle wana siko toye na cuisine nazalaki deja na musuni na nga na frigo donc nayeba tout ezalaki musuni ya nini mais nabiki nasala légume donc parce que encore kolia musuni te boyebi sans légume et légume na nga oyo namonaka esalama rapide 20 minutes 25 minutes ebeli eza nango kaka épinard et là natiaki déjà épinard na nayo bakisa kaka bouillon na ngai ya vegetable na épinard mpo nga natiaka bouillon vegetable na épinard mpo épinard ezalaka vraiment simple so otiango biloko ebele mpe namoni elongola yango goût épinard donc natie kaka wana e natie mpe mbuma cube manger mpo esala yango kaka mwa goût donc c'est tout donc parce que comme nalobi ke naza na nga déjà na musuni na nga na frigo déjà ke nalambaki donc nazalaki na posa ya légume ezala biso pembeni après wana nakobalola épinard nanga pour que na mélanger biloko nyonso oyo natie esangana bien bomoni déjà ke épinard nanga eza ya kolemba vraiment pete
pe eza toujours vert donc boye vraiment lekisa simu nalingi épinard mingi makasi eza pa légume nanga préféré. Ok ma belle, wana comme bomoni ke légume na biso ebeli donc voilà wana na fini ki makasi te pour nalingi te échanger couleur. Après wana à côté na biki nasalela bana chips na nuggets pour kosombaka chaque jour wana baliaka pango te boliaka mibale misato après etikali obwaki nakoma osalanga mona ndako donc wana natie mafuta sika bomona pa ke chips ebimi vraiment ya sika parce que so Kilian mafuta eza ya kala Kilian olia biloko wana te abanda koloba moko episo na kanda donc voilà wana chips na biso esalami et wana na atiela bango nuggets pour nayebi ke bientôt bazokota na ndako donc nazala so nasaleli bango nuggets na chips ou bien air moko na kosala bango pe pizza donc ça dépend air moko na kosala bango pe spaghetti so bazongi classe balié donc ça dépend seulement mood mokolo nde nazali mais mood à tout on a bien na bango chips na nuggets baliaki yango penza très bien air bayaki bango nyonso 3 parce que Kelly ça pas ki kolamuka donc on a nazongisi nzungu na sima parce qu'avec les enfants tout en confiance te na mwa moto nzungu foza ka na sima après na pango si réchaud na nga mafuta nyonso oyo sotaki wana et longo etikaka réchaud propre et na tiango à côté pour na bima moto botalaka ya bino moko nuggets osaleli bana comme ça c'est bon bana balié avec ketchup bana basepeli oyo nga nasomba mingi ba chips ona nuggets ona Lidl. Après wana ma belle na pokwa nayaki kosala gâteau na ngai ya vanille puis déjà nasalaka gâteau ya vanille lakisaki yango te na caméra donc voilà ebibi comme ça na bina mela mwa ti nakata mwa gâteau parce que bana balingaka gâteau mingi balia yango mingi na custard donc pour na vidéo oyo tosuki awa bale belle dame na olakisa bino koma nasalaki pe kia basuki nangi teke vidéo ezala trop molai zala abonné aimer partager kosalanga bien makasi bisous bye.